boye bisa mukuse shaba aya ozong sa bagi wana o alakisaka o eza 13e degré yaka otika bagi wana tinda tapa cameraman tapa mutu bagi no bagi oyo sengaki yango zongi sa bagi wana sinote o luka ke filmu na filmu wana ozomona babone ba ko se désabonner ba ko se désabonner ba ko et puis ba tala souté pardon cordon parce que ça cordon na film ya papi Kelly songo luka makambute na bisi yo aussi la succès na mela yo tendenge nyoka oyo ya Moïse amelaka nyoka pharaon manika na jalousie ba se penanga yo lo ba bien oyo sala ba analyse azwa photo na ngande to kanga Facebook akena ndaka nganga pas wanga lupemba ouais et bimi na prophétie ce point là beaucoup de niveau ba bongo pona nini bimi na prophétie nde Natalia manika vande l'étoile nanga ba bien na mutu mo ba vande l'étoile na tobolo maboko ozo no mbongo te na simba mbongo ti azwa ba chance nanga non c'est pela tela batandenge wana par rapport à image yona kendaki pa mama na biso si deji mapata asambele nga délivrer nga monsieur ya kotika nga bagi wana ozora pa just ambole sedwa bagi na place uto yebite nazo insister sur la bagi ngana nga na zo bagi wana mais ngana obi lokola ye aza leader aza adjoint na ye ngana ko zo bagi wana te nazo mériter te yo leader zo bagi ne bazwa ka bagi wana pa grand frère nanga aza père spirituel nanga vient nango asala ngo fulanga wa pesa nga makambu nde bazwa ka bagi wana pesa kayo mbongo lia no me bagi wana fo esonga na bimi na kunda na bimi na kata kunda et puis Natalia bi pourquoi biso tozo boma culture mboka na biso au lieu de fouler l'artiste et musicien Congo a réputé terre ya art terre ya musique la musique congolaise fait danser l'Afrique depuis un demi-siècle nous le savons tous que ce pays la terre de nos ancêtres la République démocratique du Congo a vu naître une quantité de musiciens parmi les plus valeureux du continent les musique congolaise ba dégradation et conti au monde conti boîte bo musique à Nigeria et zo bêta que la musique congolaise rumbe conti mai naza très bien je me porte makambole internet c'est aka bata mukilit l'enfer c'est les autres c'est même gens qui nous entourent avec qui nous vivons qui nous côtoyons qui nous parlent de tout et de rien peuvent à une certaine mesure nous induire en erreur voire même nous causer du tort peu importe notre degré de parenté il y a rare des gens qui se réjouissent du progrès de l'autre ils ont les jalousie na complexe et on ne pense pas non ba jalousie ma mike on sali que le longo film na film mais fina longo nanga nana bato balingi ngate na senti que na bato balinga ngate ozomona ba faire comprendre que présence nanga pembe na bango est indésirable na salani na boa ki bango attaque professionnel boa ki nanga bango conduite na bango ya mabe façon na bango ko travailler au sala ba faire ils ont mabe non salani non salani vraiment on a travailler bien du coup maman bébé pour la raison on va na mutu o sa ile nyoso sale la ya bien ya zone di maote aolinga ote o sali tout o bundele ba guerre nyonso bo mona na bunda guerre ami de la terre ngam na bunda guerre na ina jazz kavulu ngam na bunda guerre na mani keto mani ka longwaka akombo finga e akombo qualifier akombo caractériser akombo diminuer ngam na bundela kai babituma guerre na pachu ngam na bundele guerre na nani na adamsu ngam na bundele c'est comme mutango finalement na bundelo na buruwezi na memizelo mema banga na memi sima mukolo ndako esili batinga libana mopola mbula divisé pour mieux régner c'est une attitude course au pouvoir nena mona ino maintenant je peux voler mes propres ailes finga ni on bono finga parce que na mona ba site musolo bi ke ande ko tonga yo ma ko photo na bandaka nganga et tout qu'est-ce qui s'est passé so avant na ba fille internet tonga nga par complexe parce que ana une capacité olinga moi ça ba moi si je t'aime na nga mabeti amu to fine night ya mona msu mingi ba ser piscine ba ser moi bikini ba ser moi maillot pour atala moi face spam atala moi dendo ba petit pour une capacité de fois bon maillot ala ba petit yo c'est le côté wa ma papa ya danger wa no pio na on no bogar pété on a taille bien pété on a teinture à bien té par rapport à image pour linga moi c'est pas bon azo banga kinga na kisi na sala judo a kisi kombo na sala judo asimba mama na gwa na ngana Alexa père na ngana mère nanga ça va na quartier mon ko yaba ki histoire na to soko la to promener to ça ba na quartier mon côté ngana mo na quartier ko to ngana mo na kain texte mo na vivi na sekuna kitambo suite kitambo makelele na se ngana niveau na yeti azo finga ngana na Alexa ba parents nanga est-ce que pour na judo ko Alexa ba parents ngana simba kisi ya judo ko na kombo pour na ba parents et ça la nga passe makasi
akepa semo boto solane bia beta kamada yananga o nga na finga kaye nga na inyora kaye nga na tonga kaye na ko sepela ndengo wana te muta bongo malhonnête ya bongo ko fane na ko fana ite bonga mutakana mukuzo ko ajou musu na déclasser mine mbanga pena déclasser manika na jalousie ba doit sepela yo lo ba bien o bo sala ba analyse azwa photo na ngande to kanga ba Facebook akena ndaka nganga pas wanga lupemba ouais et bimi na prophétie ce point là beaucoup de niveau ba bongo pour na nini bimi na prophétie de Natalia manika vande l'étoile nanga babia na mutu mo ba vande l'étoile na tobolo maboko na simba mbongo ti azwa ba chance nanga non c'est pela tela batandengo wana par rapport à image yona kendagi pa mama na biso si deji mapata asambele nga délivrer nga bima na kati ya kunda na bimi na kunda na bimi na kati ya kunda et puis Natalia bi pourquoi biso tozo boma culture mboka na biso au lieu de fouler l'artiste et musicien Congo a réputé terre ya art, terre ya musique. La musique congolaise fait danser l'Afrique depuis un demi-siècle. Nous le savons tous que ce pays, la terre de nos ancêtres, la République démocratique du Congo, a vu naître une quantité de musiciens parmi les plus valeureux du continent. Les musique congolaise, dégradation et conti. Au moment où conti boîte, musique à Nigeria, ils ont bêta que la musique congolaise rumbe conti mai. Au moment où la musique à Tanzanien, ils ont bêta. Pour la nini, biso moko ba DJ, to bo ma promotion artiste et musicien, o lo beta musique ba lomo makia dia Kalbasien succès, o lo beta musique papa chéri même piana, o beta musique a Weranson, o beta musique Fali Poupa, o préféré beta non, Bilora Libanda, ya ba couper décalé. Bilora ba DJ, tozo boma, to na chronique musicale, o lo kumisa, le roi de la forêt, papa chéri, o lo kumisa Fali Poupa, o lo kumisa Fabrigaz, o mona, il y a comme na parti pris ngamutu héritier. Ngamutu ya Babindombe. O kuna Ngamutu a Fabrigaz. Ok, ma belle journaliste à l'église au milieu du village. Journaliste à Tekeo, Naza, c'est que comme attaché de presse à Moutou, on colonge journaliste comme des porte-parole à Moutouana. Et puis comme Mabaninga, quand ça accaparait leader, le roi leader on a bien privé na yo. Ok na la team bilora ni salamak. Ou na maison mais bilora ni salamak. Ou na BCBG bilora ni salamak. Ou na F victime bilora ni salamak. Ou pas na Villanova bilora. Ok ma belle leader. Aza mutu surtout musicien aza mutu nyo surtout musicien pas ça mutu tout mais ba sala be ekiri moko boye au moins groupe moko boye ba finga groupe ba tourner internet na ngambu ndenga na boki ba Tivaler wana attaque mutete là attaque descendant Lumumba papa Patrice Emery Lumumba héros national nga na kufa rapport na peuple na ko kufela ba musicien na za katikati tabose na koyambaye Ferregola na koyambaye héritier na koyambaye Kabose, na royambe, MG30, Cindy Leker, na royamba, Barbara Kanam, Papa Chéri, Weranson, Innocent, na royambaye, Chanda, na royambaye, Sexy Boy, donc na ba jeune talent. Attends ça jeune talent, obimana nous te côté dans studio te, so yena yambo na royamba yo. Poto tombo la culture mboka na biso, musique congolaise ke liboso. Mais bango, ba sali ba tendance, ngaso na boyi tendance po, so na créer, ça sali tendance, nous allons limiter. Na se limiter ngamo inconsciemment. Moi qui n'irai pas jibé, exact. Je tire la canne, qu'est-ce que vous allez on a pour qui place mususu bo ya mbote et écrire ma problème voilà. Au comme ce ko ba charge. Na moni pe Karine de gona na finga trop. Asala ngani. Abomela ngani bana kina to sola très bien. A obenga na sono de jube to kabla moi fait. Non nous a au Vandofi. Na sala ki envoûté mani ki envoûté kinga. Mais oui. Donc on a bifinga fi. Na ngo finga ba dans même poli ngamo na malamu. Pe na biso mais yo raboete. Mais comment yo comme na bande na kiria ba bande d'insulteurs, tu fais la honte de la famille et on est ça ça immoralité. Ça la relation bien na ba artiste musicien. Na ba confrère ba journaliste. Par rapport à botinga penga conseil yo to kutana mukili yo ndo boy yo tina na finga ba na boy na nga finga ba tu yo muko. Azo tonga monsieur so yo amubam ngo to kutana nzela. Tala mone otuna wana na kwa kana ba fille. Pour na sali citer de belles filles. Bino bokela ba dutima. Nga mon cœur est bon na nga mututu na ça la discrimination te na boya na budarande batalo lendo na ben poli vous comprenez na kote bena sel bo tourner bena bonaye na so lo baka trop to ma to bundo bango bana mbango o bana mbango yo ko kansanga te ko kati yo bi père na biso yo sa ba vanta ya na ngabo yo papa biso o papa père na ngo abotinga o yebiti yo ko kansanga bena yo na nga na kangi o ko kansanga te Kitambo ko sa, moi je dis que ma belle sanza na 3 jours. Yo maintenant so yo kangisinga ata pour 1 heure du temps na kacho kitambo sanzi yo. Et puis là kangisa yo, so kangisa na kangisa.
na occasion ngamone na okanga yo na bena bo beko bozwa ya na dossier ni to kino akalamu non ça justice ngamone on dit même non na transgression mi beko no kanga ngamoko na tiki okuna na mutu to na conflit na ye aza déjà awa aza keba na yo misi ngana mona mukete na capitaine jiloko gitambo na simananga ba jiloko ba respectanga ba maître toi qui tombe pesa respect ba tout toi ba éternel ba yamba pesa respect yo so moi muke attention keba na misi yo na problème ya très fâché très fâché to kolo banini pona ingratitude ya Ken Pelando basaki émission na Moura ba finga pe mi de la télé makasi Moura siko la isko pas mi de la télé parce nga nazali achaki nga ranki na mida ndeko nanga ye Moura na mtayaki jubeke mida c'est ta sœur tika makambwana benda lokoni na moto Nathalie Moura c'est un ami c'est un frère na bendi lokoni na moto asa na finga sou mida allez yo moko longbe okomi okena banda mutuana yani ngaka moto nga 8 janvier a 8 janvier pas finga Karine so nga leki janvier na mbanga leki na mayele Ozi Moura, yo adi mo mdo kontra Moura ko kangati. Na yebe ide na yo, ko so Moura de la presse ya bunyene mto. Yo ko to ko kangate mo Moura. Mani ka ko kata mani ka fingo bango zwangi sa réponse. Ba ko zwana, ba ko zwanga. Ngam na sisa guerre wana. Nga yo ola sa ba mbanga so mtasa mbanga keste. Tasko yo na keste. Keste ka lwa gâteau lwa nye. Mo différence. Keste ka lwa champagne. Yo lwa lo toko. So nga na wuti na université Sorbonne. Ya kin keste remena udi Victoria. Na mwana Victor Eleison qui a akufa tikela nga makambo meka nga na vidéo obi guerre papa et mana Kester ces années là 60 70 et ces années là 80 90 nga so na mwana Kester a vu le père a vu le fils o mona lobi tala elongi nga bino monanga tala lobeli tala ba geste menea soda makasi menea keba monsieur keba attention na biso na komonanga keba na komba Karine ozui batu oya finga mida o finga Karine Lora yo zwa janvier finga Karine nga pe na ndako finga yo kangisa nga totala mabele ko sanzanga kitambo ko ninga oluka na evite kitambo ko keba na yo monsieur na kombo nga sala na longo na site na yo et pour là na sala impact télévision Karine a lobi kuna mte pour autorité morale oloba abtinga $1000 yo sala yo to wela ngano ba $100 yo patron. Voilà. En tout cas, Djoubeka s'est déchaîné. Le maman pour ça. Tous on a ce qu'on a musala na biso ba chroniquer, ça va chroniquer, musala biso dans le maman musique, le monde artistique. Ce qu'on a minute sur le 3 décembre, les albums musique me belé. Au cours de l'album tezo bimata. Ba fanatique wa musique à maison mais bon sa stratégie n'engeza ba kala. Sur disque zoya, bino ba fanatique wa musique à maison mais bo sali ba polo. On a koyamba album. Ba banderole ba match toutes les 24 communes. Tant au bas des matchs, ils ont papa chéri ben piana. Ba polo fait salama. Ba présent ba fan club. Bon qu'on ressemblera déjà, qu'on rassemblait batou. Bon na ba campagne. Bon donc c'est idéologie. Bas des matchs ils ont bon na promotion bas des matchs. Bon c'est la nini. Bon les lagi mingi papa chéri enfant du pays azo boaka bas des matchs. Héritier Watana be félicitations na moni. Ba tansa kitambo agence Loulou. Ba bandeur c'est mati déjà. Mi ange mi démon, c'est bon. Na moni pe na lingwa la ba bandero le mati ya black box à présent fait rigole bongo to la musique botika kolanda ba talia pembo to la internet to ba ki cha artiste et musicien botika kolanda bango to soutenir ba artiste et musicien musique à Congo et Kweya Léon Nigeria l'équipe biso Côte d'Ivoire l'équipe biso na Kenya on les relations na musique na bale to kokate na musique tout na bale to kokate papa to na coupe obi coupe ya na mkoloni to na bale to kokate vraiment je veux kokate tout ce qui est na musique papa chéri tanga zaki place wana na wera bare yaki likolo keste tanga yana ba papa bare yaki likolo lelo est-ce que tanga yaki okoti na boîte to na bar ora musique mo ba talibanda to kande rumba na biso to ka musique congolaise vous comprenez et puis mon anga souka yake monsieur yako tika nga bagi wana ozora pas just ambole sedwa bagi wana place uto ebiti nazo système sur la bagi ngana nga na so bagi wana mais ngana obi lokola ye aza leader aza adjoint na ye ngana ko so bagi wana te nazo mériter te yo leader so bagi ne bazwa ka bagi wana pas grand frère nanga aza père spirituel nanga vient nanga asala nanga fulanga wa pesa nga makambu nde bazwa ka bagi wana pesa kayo mbongo lia no me bagi wana fo zonga
c'est le moment bino bolinga kaye bino ba abonné à film na film boye bisa mutu na bino na film boye bisa mukuse shaba alors on sa bag wana o ala kisaka o eza 13e degré yaka otika bag wana tinda tapa cameraman tapa mutu bag no bag yo sengaki yango zongi sa bag wana sinote o luka ke film na film wana zomona ba abonné ba ko se désabonner ba ko se désabonner ba ko et puis ba ta la souté pardon cordon parce que ça cordon un film ya papi Kelly songo luka makambute na bisi yo aussi la succès na mela yo tendenge nyoka oyo ya Moïse amelaka nyoka pharaon yaka kozong sa bagi wana oyi place utate uta na sépulcre à Jésus Christ na Israël na ti kuno na bagi wana Jean Baptiste ala tango bagi wana prophète Élie ala tango bagi wana Moïse ala tango bagi wana Shadrach Meshach Abednego banda ko la tango oh nazo biso bagi ba makasi bagi wana Jacob ala tango ozo mérito la ta bagi wana te yaka kotika bagi wana tinango atapa mutu sinon te okosila ngenge bagi olata kana obomona kalata kana ya mutu squelette yaka kotika bagi wana la fin na yo ya un mode de la fin ka bo s'abonner massivement Impact TV nga ba site ya moi 3 sites Impact TV za NJK cadre ezali ya parti libondas feli ya womola baron ya nanga o azwaki révélation qui est de Djoubek qui est bon en Djunga moyeke tika batona de plus vite que possible soit premier batona ba salo mabe feli womola yepa na site donc émission ekota nabi kaka na tous les 3 sites pour epesa makambo. Je m'arrête ici. Denis Moulambela, le patron lui-même, Angèle Moussouel Makizembe, Ambote Bele, Koko Rafat Makizembe, viens à aller chéri mon kémon à Londres, Yoti Karangaïté, viens à Louison Mbata, viens Louison Mbata, viens en Afrique du Sud, Bambote Bele, viens à Just Tambole Sedo, na Souhaite, MK Alice Owanjiko, il m'a monté la solo, fait la la baronne, Chris Baka Leroy, grand frère propre, dans Anvers, na Belgique. Viens dans Sideman, agence SK Service, agence Yassi. Zoa Biloko, boti en Belgique, pas via Sideman. Et puis ça impacte na idéologie. J'ai tout au kit on était la kema fumbe, batutu bolinganga, bana tout à Kitambo. Tous les sportifs à travers le monde de Djoubek et Makambo. Je m'arrête ici. Colonel Raouz Kouloutou. Puis ça toujours conseil. Moi na maye litingala ukaka moi trop. Petit nanga Aruba soda makasi. Wana soda nanga na ranaï maître Riti Mosaka maître Baudry Bafuma ingénieur Jordi Boto le petit Ngoluma petit nanga maître étage maître tana ba petit na otang papa ba ko déclasser yo ba aussi la tête voilà me fait signe que c'est la fin de cette émission ba ko déclasser yo mbala suka Mistral canicule Wakisha orage boucle honorable Zakari Bababasu.